temps. Allô? Allô? Maman. Hermen. Okomi. Yesu. Akomi. Akomi. Oh! Yakofi. Kadi Hermen. Akomi. Maman. Allô, Ashka. Okomi bela na poto. Ya kuleni na mapata. Yaya, omoni jour tozana anniversaire. Chaussure ya Angel Mbila lataka. Wa noa wana. Na ba fantaisie ndinga bima kitoko bimisa nga solo la fois ni yozala Allô yaya na passion na malembe nani nani papa attends Pesa papa. Maman Leki. Hermen a béni maman Leki. Vous pensez mbote. maman ya mon bébé des besoins té. Oui. Kadi maman. Oui, oui, tu es bien arrivé. Ok. Bon. Tu es fatigué. Ok. Je te passe... Pierrette. Non, il demande sa maman. Non, Pierrette, papa. Maman, bon, je te passe Pierrette. Tu vas me rappeler après, hein? Parce que tu es fatigué, je comprends. Je te passe... Pierrette, papa. Allô, Hermen. Hermen tabengi. Hermen kumba ngoya. Allô Hermen. Yana ngamoni poto nzambe Giselle mai nzambe. Yana ngamoni Giselle mai masangwa kwa. Hermen. Allô. T'es supporté car mali le kanango mesana. Ya pesa na pete. Azela nunu. Le voit na pesa moti, Pacha zela nunu. Allô, te batunye soka bazo senga ngamba passer bango yo. Kadio. Il faut prier nde mingi. Omoni okemboka mopaya. Papa zate, maman zate yaya. Yeba kotiki libota munene yaya. Papa zate wapi? Te eza problème. Maman no yete. Hermen. Bon, homoni ozama mwana mobali. Otili bota awa. Yo, tsamu ngena beta yo. Pusinga eno. Bon, tama kutunga. Ozama mwana mobali. Mama le. Pusinga ete. Kati. Esi kendete. Pesa ngana no, pesa ngana. Oning sa Sasa bora bingina kufa. ekate. Bazoboya yo kate. Ekomi tuna ngawe kati. Kati opposite. Mbali boso sur na téléphone. Kasi ko yo. Ay, kota muna. Fandi na sima otiki porte polele kota nda ku polele cool
Boni mbala. Moi moussa na yo azate. Boni bino. Toturi mbela moko. Boni papa. Makam papa nazo sala Karine. Asene misusu. Ngai kutuko. C'est boyoki na divorce. Bo mitungisa te. Tanga na ndela za bona goto. Baba soni te makamozolo. Makamozolo belanga penza yango wana. Ngai mwana na bana libala nanga, yo mama nanga ozolu ko divorce. Mama, oyebi Bible lobi okoyi ko bala basi mibale. Mais injustice ezala te? Injustice ça. Yo koyi ko imaginer que ndenge to fandi est-ce que oyebi ke Hermène ke poto? Tika ko seka. Bino boza bana mikie makambo ezo leka bino bozo mona ngote. Oyo eza ba signe ebandelezo ko lakisa. Oyebi ke bino bobota mi basi. Bango kuna baza ya mibali. Lopangu wana eza soki ezaka na kombo na bango. Soki ndenge nini toyebi te. Mama kombo ya Hermène mboka na. Mufunda te. Ngai mufunda pete kombo na mboka. Siko différence nini eza soki ye Hermène akei. Mama kinde kozalaka mama. Kinde kozali na mwana mama na yo. Naza ko telo pe biloko makelele wu. Ozo déranger ba toi. Kabambua bazo comprendre makambo zo mais bino bato bozo comprendre te. Tika ko seka Karine. Hermène akei poto tata na yo mutatindi Hermène na poto maman. Hermène akei patindi Hermène na poto. Azwa ki bourse d'études. Eza papa mutatindi te papa contribuer ka na billet et puis ba démarche Hermène nyonso tie bande ko sa manga azaki. Hermène azo. D'avance kutu. Muzabla pese ke mombo mki. Oui ke yo penzo za chiluwa penze chiluwa na vite suki o baluba baloba. Suko za mbala suki ngoko za mbala ya forme nini na vite. Ozo tout tapé tolo zabli ya moto sela ki ba démarche. Yo zabli wana comme si passoire na libota tata na yo. Oko regretter. Yo quand c'est Pierrette wana za wana ti lelo zo balate asepela ndenge yo za na libalo. Mama comme nous obimisa ngoko. Kono bateke makamna zo bimisa. Na nazo do ba makamo nga nazo mona. Kadi wana beti ba shit boye na ba classe titi tata na ko tinde na poto te. Poto lelo batinda ka so mona mobile. Poto ko ko tinda bana basi batinda so bana baye. Ye Hermène za maye. E bon bourse na boni boye lo kuta na tata na bino zo kosa bino. Bourse ni. Tata na bi bourse mayele ye Hermène na mayela ko zo bourse. Tata na bino nemta bibisi mbonga faire voyager. Mo afinde photo swana. Toki na salon. Nde muto ngo comme ça ya ko swana. Ngana ende ko fongolo miso. Tokyo ko fanta no mukuna. Oh, como pimi na ndama makambo. Ngana pimi nyo makambo. Mais naloba nini? Ngai na moderte, pardon, yo bengi singati. Ngai yo na yeti. D'abord kutu yo linga kasusu na ndaku na ngai yo komara. Grand frère, na leki 2 fois. Bazoyi bisangai chaque fois on a o akendegi match. Ozo condamner. En plus problème il y a moi na. Problème il y a mon funda grand frère. Nabi moi je n'ai rien fait. Dans moi si licence na campus. Comme il avait terminé avec distinction, il y avait un concours dans l'ambassade de la France. À qui on a accordé, l'Union européenne a accordé la bourse en Europe. Accueilli à sali examen, on a réussi. Et là, qu'est-ce que moi je fais? Quand il y a les passeports, même les billets, surtout, on monte il y a quelque chose mogweza na kati wana yozo kwa kashe lengango po yebike na ko yebisa uko soko mina yo millionnaire. Mais papa makambo poto basala gango teke o soko nini engai pena za ndokite yo yebi ko tinda lelo mwana poto eza chose facilité mais lelo yo ko mobombe la kaka ufunga ngai o yebi ngai ndi mutu na boko liyo le pauvre papa fufi ngai mutu na boko liyo ngai mutu na pesi chance. Les lois de classe n'y ont autant dit aux Zumusa na mabogo na. Mais pourquoi na makambu ya bana papa? Et là on nous zanga ipe na pesa chance na mwana tia kekuna. Mais grand frère, ata mwana ngai papa. Na boité. Et le songa na salité, pas no bazali ba. Et en plus, je te fais comprendre que naïté moto na foutelier makambo nyonso ba billet etc. Bon, prends ton verre d'abord. Papa, transport, quand c'est fait, il y a une agence. Si on a 6 ans, papa, je vais m'occuper de toi. À tes classes, tu as un congé déjà.
C'est l'examen. Nabi, ce qui n'a ici, je vais m'occuper de toi. Hein, grand frère. Donc, je m'évertue à le dire. Nazuangu na ndenge mabete me lisangwe bonga kakaka yomoko umemeninga sango na matobi na ngai epesi ngana mwama oya kuyoka ba interprétation na batu na lingai ngai mona ya koyebisa yo kaka lobby le lot za lundi c'est hier dimanche qu'il est arrivé akoma yakuna ka lobby dimanche donc ngai nga mona ya koyebisa yo Zambia zo lukumu esika zali na yebike même kanda Zambia lobby yango esika makolo na yo oniati epesa mela yo ngai na bana lobi na yebike bangonde ba kusunga ngai lelo soko ba yoki papa kurutu wazana morgue kuna na ndako ya malili na mukolo ya suko yo Nzambi akabulile biso kutu nyoto akuleka na banda soko bango baza biente ngai tuna kumone legite atana kena sa babia na mboga ya bawa ngai pasi kala ndeza kifale na kutana na yake ne nyoso tungana kena bon mais ake libela te grand frère mapambuli na ngai esika zali nkolo na yebike nyoso tuwe kutambula bien a logique na yebeza kala ye sokoto pia kaye kombo ya Hermeni yo yebagatina te ndo yoyo ndesika ngala banda iko sala musala mundelo to banda ko sana ye ngambo kuna yaka na pesa première fils na ye abainga unta ko pesa kombo Hermeni mufunfu voilà donc Nzambe azo kumu ba mama na bango pe boye ba ko na ba Mbona nali kuamba bolote ezawa Naib na wate ngala simiku tutanga na yib na ozo mwande bolukanga makamna lupango na lamuki na bikila na ngala zolo bisa motute na zo liate na zo melate na yebola pelisa moto na lambela mobile na ngai na kuti mombona na ngai zate oya lamba ka migoso na buto aso ya tobalizana mama lege singa na lamba ka mutalamba ka yeyo noko ngala lamba ka ngati tabu yibyo afongoli pe mbuma miso oya liya kana ndako ndiye mtu ana tenia yote mama biloko ngopo liya ka yeba lite soke mataka soke kitaka okauka kaka boye mbula na mbula omoli pe na lo bagala yo ngala ena mine yo za mama e manger na soneo na soneo nga kasi mtu la maka lo ba tala bagala mama ya mbonda na ngo bimisa mbonda ni makambute bobimisa mbonda na ngala ebisi bino mais yo luka ngoti na simba keloko mutu te elinga pe muta simba biloko na ngala to sito kabwani na lingite mbonda na ngata yo na lobi lukela na zo ba yo telemi kene ko lukela nga mbonda lukamba mbona mama batanga lukambo eza nini bo eza nini mama hata betanga ngala mumulezi ngazu bila tuana bala na poto bako somela bino mbonda te linzaza miliki ça coûte combien même pas 5 €. mama leki likamba poto na mombonde eza ndenge nini mombonde ko makamba poto je m'en fous naza kuna te mbonda nanga se mbonda nanga bino tubolamba ke bila tubolamba aboke lukela nga mbonda nanga naliko simba mutu te na mwana na poto te na mwana na poto te ozola ba makambo ebelebele lituko zolambela eza ya ngai mombonde ozotila makelele ya ngai mama outaki nango epa na bino te eza mbongo ya kofi oyoki outaki nango epa na bino te mama likolo mbonda nanga nasenga na singa mama le pardon yo pe longa na bandaki ngala ebekeza makambo ya fufu na mbabola wara na ile ezanga mais mama le limba ma ila mama fa ngona na usuka bila mama siko mama iga yo ngana zwini nyo ba pitsela muto maje momboda ngana zyango abeninga litoyi yo ngana bilo na lia siko na yanga mninte tayo kadi lituka mtu lambla kisaka nani sasa kana ngaiti mombonda ya pamba kama sone koma makamba poto mombonda na poto eza nini est-ce que na poto batinda kama mbonda isili matuka wana eza ya ngai isili mombonda eza ya ngai utiaka pe ba explique eza ya ngai toze sika moko kasi bongo mombonda na makamba poto eza ndenge nini
te yo oyo bango bonyonso bopesela rapport yo nani procureur général de la république ou bien nani mpo ya kosambisa ngai bobimiselanga mombonda tianga na prison ti bafundi epa na yo bapeselinga rapport na pote mitu ope eza fufu na fufu soki boza na miso komona oyo ezoleka awa bocomprendre obengela nakesa kofika kati ye kuna yo moto olambaka Sili mama leke sili. mobunda na nga lelo yo osilisa ngai Tika makelele. yo noko osilisa Nani akosilisa wote mena zoloba tika makelele wana. Moto ozopelisa moto mango te. Tika. bongo yo pe Alobi. Napelisi moto nani? Nasa kune pana yo Momonda. yebisa mwana na poto asimela bongo somba Mama yoko yanga nde bobimisa ngo mama na ngai kolanda te. tala owomona likambo omukie Mama. Kera kozula linzanza ya carnation za wana baba basala. Mombunda na ngai ezaki linzanza soki ya miliki ka oseki linzanza na ngai. Mezalaki yanga mombunda na ngai ya yo. Konta koto kuna koma kwa kiteni. Ya kama tala na Olanda na kata ndako. Moko ni na bila kota. Yo. Ça va bien que elle sait que vous avez un rendez-vous avant-hier na 12h. Vous allez lelo. Na etu lelo. Ezaki avant-hier c'est que kindek no rendez-vous en hôtel. Ya tu ngozo makambo légère bon quoi. Yeah. Hein? Mutolo binga ngobi leka analeka lelo na 12 zo banga mamba. Na misu na ngatanga zo pengo nga se kipepe na ye. Pere teza makambo msala na yo. Ndimo za la autonome ko dépendaka na papa na maman ko. Musunga na confondre. C'est pas za autonome leki nanga. Nga on se pela bino boza bien, nga pe na za bien parce que bobandaka ko dépendre na ngate to na papa. Est-ce que ngenge tu? Abenga ne ngate. Banda ke ngabenge te. Abenga mama so bengi mama. Ngiboni Pierrette. Azali. Babenga nga ba benga nga. Awa to solane kala dia. Et pourtant on a un pourcent benga pour côté na camarade na mama tikiyono. Il y a eu makambo poto bien il y a ikene sika. Asa ko nouveau venu faut mutu moko encadrer ko na poto ngo. Tika e. Ba o zotanga la bakende pe ka lokola ye ba e komisa. Akomisa. Mama tsa umeli ye pa rume. Aza ndenga zana zana box na. Aza yo ma o banga te. Azate awa. Del boma na. Kadim. Petite sœur. Bonjour. Bonjour petite sœur. Bonjour Kadim. Na ko yana ko simba bilo ba bazoli ya. Yanda kwa biso. Ngakubala mama koneza secteur sukola. Bosa na joie. Bosa na changa ya. Na ngai rezoni na nda. Kadi kanga ko. Mo mbani neza kuna ngoba. Yo mbani ya mbani. Wa ko liya ngo bona ko mama ngamba ta ngapa. Nasi mablo. Unande ko mo so menine. Soza mbongo pesa ikaka sumba jus. On met la tilo kwa ba tu. Más de 100 fois sombali. Nipa. Sombali pati ezami ni keza suka les amateke za. Ndio sombali. Mama na te na fa na mama. Yo pesa luka mambo baba. Yo kola mponi. Sikate kadi ko sombali pa.
Bon, absina ina kutana na bino, bon, particulièrement avec M. Bruno, on a été surtout pour parce que fallait voyager. Maman, on a la France. Parce que fallait na bino, pour sangai ba modalité pour la salle pour la nuit. Il paraît, vous savez là qui peut neveu na yemoro na ilamba. Voilà ma solo kala. En tout cas, biso ma solo to beta ngo dada. Donc biso vraiment donc des fois tek. Omoni ozawana. Soza mo forme mo ba nini en tout cas teka ou bien kaba. Be soza mo petit chéri mo boy. Sente. Otike lembo. Po kala te otambola mo apoto. Doit pas la minute sur la timing. Ya nini yo? Déjà où t'as commis? Ah bon? Oui. La minute au moni tato. Auti ko accompagner délégation à 15 personnes. Maman na ke na tiki bango na ba famille na bango. Tina bien, mais comment? C'est pas avoir ninga mso que ça dada. Pas bloquer mike. Oh ba cousin ya Hermen ke na tiki bango tipa Hermen. Oh bande ko ya Jean-Marie Boto na kati na Allemagne na tiki bango. Bande ko ya Seya. Bino bo biseka tindi. Aibi pourquoi tindi ah. Voilà, le boss il a marché avec sa ramba ou mais la information. Bon va yebisa ke ba condition ndenge sala. Si asinga makamuni so. Alors, donc so yebi ke ba condition ndenge sala. To solo lika ka ya pas de problème. Si yanga uteza osamba te donc makamuni normal. Ngas que ça souci ndenge sala ke non a traîné te na ke mbangu vraiment. Voilà. Donc ça on comprend nous avoir. Merci beaucoup. Donc ala tikeli obo ngara solo mom kena mama. Bosi na ye. Tout est pas naïe, non c'est pas naïe. Tout ça c'est ça pose un problème. Ok, merci. Vraiment, on a dit que maman qui est bien. Ah. Bon, normalement, on a un problème de gravité. Quoi? Et c'est là que nous avons un donc, si tout va bien, 2 ce 4 matin ici déjà, on a en France, on a voyagé déjà parce que oui, nous avons déjà la semaine prochaine déjà s'il vous plaît, Nabi, quand on a rappelé après, s'il te plaît. Kamba. Moki. Oh. Vraiment, le monde est petit. Kamba. Oh. Non. Ça m'étonne. Nicolas Beleboy. Moi, tu es au Kinde. Non. Mais oui, Ngazali. Yakamou Kaleb. Au balité Kadi. Eh, non, la balle n'a arrêté. Bon, il va déjà. Non, la balité, mais quand ça sali. Mais il se peut qu'il y ait un retardeur au moment parce que Nasa n'a pas business, on a ça la wana, c'est ça que moi calme, on a ça marambaliba là. Camarade de mon boy, bondo ça la mingi na ye, bondo la taba uniforme kokana boy, botambo la mingi nani. Vere dingang. Oui. Comment on a vere dingang en Chine, en Chine. Une voiture non? Oui, c'est ma voiture. Et puis Tirbo. La monnaie aussi Tirbo la lit pendant le mbisa fort. Ah, ya mabeya. Eh, mabeya. Non, mon c'est mabeya. Mais na lobi. Si ko boy
yo mikolo sani nga avai nanga nanu kamano mobo tobenganaka wakenda france wana ladi tanda nasengaki bamomo fene banoteta bien ladi tanda akenda france ladi tanda akenda france kalakala ana kutu mpo abali kuna abala arlete vite tonga osolola babota mpe mwana bango shilo zela siko oza na bacoordonné ya ladi tanda wana na france si opesa nango parce que nde eza boye si tout va bien ti ba semaine prochaine nga mpe nakozala na france ya solo france oyo à paris wana bien sûr france ezaka moko na monde france ezaka donc 4 saisons oui donc si tout va bien déjà dans semaine prochaine nga fona koma na france tout à l'heure là na uti kosola kutu na bato ya agence nanga oyo baosala ngai badémarche wana mpona azwa visa calmement donc nakende en plus batongo nde baosala vraiment sentir que sérieux ezali et puis rapidité ezali ya solo bina tirbosa na bato osani oui batongo nazokuta bango tout à l'heure là apesanga na numéro puis baza sérieux sérieux bon numéro nanga eza 09 71 voilà 49 69 72 à la fin 72 ok bon habité nga sala mo makambe belé na osala ba course ça tellement belé mo na makambe na komi kolo donc tana komi vraiment coincé là donc naza mo tami nga perdre te bon na évité tout monde na sundeli na mokili bon c'est un numéro moi mieti mo reza awa oko futa ta transport là ah ça va ok comme ça tout le monde tu bien gagné ya ah ok merci Salelanga bikamwe yesoyo Salelanga bikamwe yesoyo Ndeli bikamwe pardon naluki yango nzambe Kwa mama ndenge na ebisi oyo wana eza na pari na yo na pari ya nzambe Danielti na ye na mwana na yo opambora zosengela ko bisusu parce que bilenge lokola ye baza na mokili me ya boyi mokili na nzela na yo seigneur dieu nga na kobanda kosambelela ye me nalingi te nzambe yo ndo presede ye amen ok nde mama wa likambo ezali sombo ezali oyebi mpe adresse facebook na ngai nayebi pasteur au suivant. Bonjour, pasteur. Bonjour, Coli. Pardon. Bonjour, prophète. Bonjour, maman. Tout bon délire, non? Seigneur Dieu, yo moko yebi pona nini otindi mama okati na esika oyo. Lingombo oyo nalobaka yango ntango nyonso ezali lingomba na ngai te. Ezali ngomba na yo. Tango zotinda bato nalingi te yo moko prendre soin ya bablebi na yo. Nga nalimwa yo ndo mata. Pona yebi solution eza na maboko na ngai te, me batami na maboko na yo quelque part. O modimo na nzambe yo sondaka lekelele kutana na ye po nayebi te lelo balizo ebisa ngai moko ta yake epai na yo azongaki lolenga yaki babaki epai na yo bazongaki na biyano amen Amen. mama sango nini ememi yo Papa ngai nalandaki yo na télévision. Nalandaki yo na télévision ndenge ozokweyisa bato ngai te nzambe mama ndenge milimo ozoloba kati na bato papa et surtout batémoignage bamama na bapesaki vraiment nde motive nga vraiment makasi mama 207 oyo bato bazobenga esprit de mort esote moto mama esalama nanu te bamama wana bazalaki kozonga poto bakendaki kosomba kaka ndenge ezali soki moto auti poto basombaka babiloko yaki kosomba biloko na marché de la liberté bazalaki misato omonaki ekili na bango azalaki mama odete mianda mosusu azalaki kombo na ye pati mondele mosusu kombo na ye mama wete bazala na poto bayaki litanga bakomeka kozonga namona yeka nde bazali ozala na église mosusu na poto baselili kaka
Mais nayebi d'ici là soki nga moko nazwi makasi na kei parce que je sens des choses en moi. Mama nzambe aza nzambe 207 ya babi utaki kinga sani ya suka eza kokita esprit de mort. Mama musique na kati Sofel Murangwa roulage abi na kutika ete elle roulage sadi ba oué la vola 207 mama ici déchaîné tangu kaka Sofel abi non nous allons quitter à braquer. Tu sais c'était ce maman kinka nzambe ya musako de Barkelemi et dendi na bordir et le kibang et boma congolais te boma kaka sino on va sembler nzambe te non mais circonstances ah Dieu je sens des choses kondo ya baba maman vous avez un sérieux problème hein papa yango moninga na nzambe zo lakisanga victoire salisa bato ebele na vie mais bato wana bazala baingrara maman bato comme mata na yo bato bazobanga élévation na yo parce que je vois la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Na gestemani oh Jesus sido americaine oh ya minyoko mawa pepas tala mosusu akamati soy loka salite loka mbindo na aboki yango ne ngongia mwana na mpati oyo misana koseka ah Yesu mwana mdele sukilala mama okutatura munene na nzambe. Amen. Kondori ya papa oza na Facebook na osalisaka papa ongai alingi plus mon interactive c'est la haute technologie ya mama bapagano na blog na haute technologie biso pe na haute technologie totikali simate mama il faut convaincre bani blog so koza na boîte na yo nazika version na pesa komaka na tindelio mais ce que je veux nazo mona victoire nazo mona ba voyage nazo mona nganga ici tuna likambolobi ya voyage nde nazabo nga mwana yo na yebi ke na seli mabe na miso nzambe po ya wana yebaki pe nzambe te na ndima baba la nga deuxième bureau. Vous avez deuxième femme mais c'est biblique maman c'est biblique agar bible zo papa na biso ya kondima Abraham matele maman telema nazomona victoire mais victoire wana eza kati na bitumba papa mbanda nanga zo bundisa ngai umela na mabondeli umela na mabolongo na liboso na nzambe yo ndenge telema na yo ngai na condamné yo parce que nazomona élévation na yo nazomona lelo te mais je vois des choses qui vont se passer dans ta vie mbanda nanga na monte mobali elingaka bana na elinga bana ngati c'est pour près de naza bana basi mibale mwana ngali boso abali kobota ezoya te ya mibali wana papa sali be examen d'état na lolenge nyonso bakoko salisa mutu. La Bible déclare dans ma maison il y aura ni stérile maman stérilité wana eza pona biso bana nzambe te mais ezaka po nzamba démontrer gloire na ye maman ko na ko yebisa wana lobi bato o yebi tango babita la pona nini Bible zo insister ezolo bana la gloire du second temple est la plus grande que la première. Seconde, maman, il faut voir des choses d'une manière spirituelle. Amen. Aux second temple. Amen. Maman, vous me la canne ma bonne délit. Vous me la canne ma bonne tête. Vous me la canne ma bonne goût, pas un jam. Et pas à tes donc, on a l'ingo salaboué. Ok, parce que c'est qu'on a recevoir un bateau. Mais après, elle m'a fait 30 minutes de qui sont comme soya. On a dit que ça y est. Nani na ku démontrer aussi puissance ya nzambe parce que nga aza pe musika mingi te nazokoma kana ndako mbangu nazo OK c'est bon oya penza olobi kombo ezaki nani mama Sarah mwana nga wana komunika di papa mama Sarah c'est prophétique tout c'est je sens une touche de Dieu quelque part on doit papa Herman ndenge oloba ikati naze papa kulutu napesa yo ya bosolola. Alors Herman, bonjour. Papa, quelle surprise. Ngana yebite appareil nangai papa vraiment na yebite na somba pilo yo mabe tata na yo atindiri ngai na ba charger
soko na charge ezopesa o soko lobati défaut de charge na pesa na bana ya coin babongisi lingango lelo ekufi lobi naza bien papa. Oui, na yebaki papa na déplacement na yo papa yaka wa explique kanga nyonso na ndenge ba bourses d'études ebimaka na ndenge osembaki nzela okendaki papa yebisa inga nyonso te surprise na ngeza ndenge lelo bengi nde na yoki mungongo na yo ezate ko na yebaki te surprise po bando kenda mbala liboso na yoka susu mungongo na yo mama nde aye kutikila ngande maloba boza na kati ya université yango ya Louvain. Vraiment mwana ngana zana ngana maloba ko nazana ngana moya dire ya ko yebisa yokuto eloko te mais yo moko yebisi station nini oyo tiki na libumwa mama na yo to na libumwa tata na yo nde muto bandi liboso ozali konzi ozoyoka zala na bolingo pauvre tata na yo atikala na yena lisusu na eloko te tala station ya poto yokei na bourse tango azalaka na mbongo fala zwa akalikilile bino bana mais papa na bino tilelo aza susu na eloko te nga tata kulutu nga ye fonctionnaire moko inutile bakoma kobenga biso na Congo awa fonctionnaire sans fonctionnement papa na bino aza na basi mibale obota miyote obota miyomoko te na bandeko oyo ya mama oyo mosusu papa soko sala moi geste esika yo ozali tala nzambe ya kotombola mais soko luki division wana nde nzambe pe akopambola yo te bino myoto bowuti na mokongo ya papa kofi bozozo ye camarade na bino bozozo ye yaya na bino bozozo ye koko na bino zana bomoko eloko ngai nde na zoni atinila yo tamzuzu ngai lero yoko silisa ba class na yoko tala azinga na komi nango oyoki papa lelo yo batu nyonso tuna kisasawa basana batu na bango na poto nyalingi buzoba te o bayoka ki yona miziki okendeki ndengo kendi makamba class kendele makamba class bande kuno yope mutu mwana tata mwasi na bino azala kakuna na poto mwana Jean-Louis Ndukuma benga kaye osolola kana ye akenda kala ye mutu akolakisa yo banzela ozoyoka inite kuna bino pasi problème ite mabonde na ngai pe na bana kotia na mabonde yeba ke papa kurutu pazali yeba mama zali yeba pe bandeko bazali oyo yo bota mina bango di mo allo na moni ndeti crédit sil kwa yebsinga papa ke asomba kisobo mo carte ya muke bango kuna carte che moni loko na zo yebsa loko bolingo atalera ki bolingo meme soku ya bengi yo eloko ko yebisa ka yetango nyonso bolingo na bandeko na ye ezate ke yo pendenge ozabo yermenia ke poto ale tina quartier e bende kama kambu bele sinigi yo yibelanga bele yo lakisa yenzela mama leki na ye oyo mandeko na yo azaka kuna na poto nani Keita Badi yebisa yeso ko azana bezwa kende akeba asa yebaki bele ngane na yebisa so ko azana bezwa ya yeta teleki na bango Jean-Louis Ndukuma asiminzela kende ke makambo ya muziki oba yoka ki ya keboye obilamba ya she na yebite soko ngamukona kukufa ndatindi ningakosti merci semeki ngaya ape yo yebi ngaya nazara kaka ngamuko nazara ngala eloko akolisa yote ngamona ina biloko ezakuna sansi koto yo attention yo merci yo ça va kaka Paganya kokani na yo leki nguya yo babikisia mabale babengi Jova Rafa loboko na yo mopusete olobi nini papa bato bazoka mwanga pourquoi natinga makimbo lekindela asamwisi bomoi nanga ngaina lela na katika mba mami mama omote ke na sengo fanda la kabali solo mami mama fanda na siko yo tiki ndako na bino kuno yokufanda ndo zelula lina atende batu bayoka nini yangolekia mama basekre na soza biso mibale oyepisanga pe kade atoko molinga kobombela nga te yo moloba bongo
kuna liboso mutazati mutazate mami oyo nango te nga nauti nanga moni ofete wana tolandaki lobi na tele nauti kuna na tokutana naye na kabine na ye ayambi nga tosolole alobi na makambo tosolola bonga pene naza ndenge mpe naza mama na miyoki mawa moko omona kini biloko mibale ko bifasi lokola libala na nzela poto eza te biloko wana mibale mama eza important na ndenge moko komitungisa te mama nga nauti epa mosakoli ti oyo ye alobi na ngai oyebi nzambe nde ayebi mama nga naloba kutu wana te nde naza nakende na opa ya karine nakomi ona pa ya karine mama nakekuta pierrette na baomela ti tala mapa nga nake kuna nayebisi ya karine bongo ngai nasimba lipa kosimba te kosimba kutu te zo 200 fois ke kosomba lipa donc anéglige nga na bandenge moko ya karine azwi baimportance azopesa pa pierrette bazoseka bazobeta na boye karine kaka moko ya karine oyo ayeya na yo oyo ya mwana mama na yo na kipe na nga pete na moni likambo ya karine oyokana no motema paster karine wana nga naye kokota libala epa papa na yo awa touti na papa na yo kuna na geme mama oyo mama bapierrette azolianga sese bagentillesse lokuta ngai nde ezoba mpenza na yebaki te depuis kambanda koma ya na yo naboti mwana ngai yakoya kozwa mwana nga azoki elala na mwana oyo lokola yebi makambo bana te boye na boye ere moko yango naolandela mosakoli bartelemi wana nzambe afungola eloko mwasi oyo atia na motema mwana na ngai po emona koyoka no maa te po nayebi te soki oyeba lisusu garso ngo totanga neti boboye na ndako oyokema so baya na so pe biloko kadi ebele ngo yeba ekolo oyo otamboli mwana nga na koyeba mama ye koyeba ye bandako ya mibale moko namonake te bandako ya na ji ya ngoloba kaka nayokaka kenda so eparis ji ya ngoloba kaka alingi abala yo kobala te sikono oyo explike mpo oyeba garso ngo tademo contrôle bayaka bamission na fanda okindoki te oyo kafumba tata boye mpenza malongo ya badistraction wana kofi mpe ya bafamille mosusu akenda kolokota koki mpe bango te mama oyebi ke garson na mona ye mama via motu eya ndenge o babama lolenge nyekese mama achange atirbo wana abia koma okende chine donc bien véhiculé ndeni lobaka véhiculé bien véhicule oyo lobi wana mama oyebi ke natali ye na explike abia koma okende ye chine sikoyo atiki alinga komani aokesiko france aza na bato asili baosele makambo kutufala akende ezozanga 3 personnes ya solo mama kadi mefala koya na ye awa te nazwi nimero onga na ye na ye na pwani ti nazotambola mpenza nazoluka kaka mpo na bolamu na yo mpo na yo nzambe ya paster bartelemi o nzambe mosakoli yaya makambo oyo okutani nango eza hasard te ezali nzambe mama kutaka bilinga $20 abina tike na mbote ezwa $20 wapi mama natie na posha nataka kote kote nzambe mosakoli bartelemi o papo aza makasi papo aza na eloko ya nzambe kadi fukama tokomisa nzambe ozali nzambe kadi memelanga mwana mobali wana lopango memela ngai moko nasolola na ye na kimokolo nayoka ye nayeba bato wana baza wapi nazwi nimero na ye mama telema o jésus sunga bana yo seigneur mama wandokende makambo na ngai nzambe ya paster bartelemi o nzambe thank you daddy thank you oy seigneur jésus sunga bana yo seigneur mama wandokende makambo na ngai nzambe ya paster bartelemi o nzambe thank you daddy thank you oy seigneur
Oui, madame. Non, nous connaissons bon. Ah. Eza pona? Ngai mutu na utobenga. Asseyez-vous. Bienvenue. Merci. Mais nous avons la taille d'ailleurs et ça la métier pas la tête vraiment. On va aller moi moi mineur moi Ngai maman. c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, on va se moi en tout pays. Heureusement. Ils sont bien organisés ici. Ouais, le piège. Donc, vraiment, service soigné, très bien soigné. Voilà, maman Chantal Kapang, la gérante. Chez nous, c'est toujours comme ça. Vous Mélanie, oh, maman. Boyani. Non, merci, c'est Voilà, on lit. Ah non, mais papa, t'es mais ça, ça pour ça, vous lire. Non, merci, c'est bon. Maman, on lit. C'est pas grave. On lit, maman. Oyeli biso, oyena ba sucré, ba goût na bango, et puis na même plat, na plat moko, plat mi balé. T'es papa. Merci. Il y a un maman. Ah, on lit Tchekop. Yo ça m'a le coson noir. Avec la check-up. Bah, il bosse mon avec ketchup là. Check-up. Bon, personne va encore sucré, il n'y a pas de problème. Ah, Vitalo. Bon, maman, nous tous sur le téléphone, tu nous as tout coûté là, tu as besoin de nous et amis. Ah, papa. Ngai ka ndenge na ebisaki bino wana po moninga ya mwana mutapesa yenga numero na bino disons apesaki moninga na ye numero bino pe losele mama yebisa kobazela nanu te tozanga na bato mosusu te oyo bapeti oyo ya bruxelles wana oyo bautokende na lo ya vantier bandeko ya noela itamba baza déjà na bruxelles. Mais oui, comment donc au sentiment lequel ils vont bazobenga bino toyebaki bakende. Ah papa donc bino boumela te biso o même ça ba produit sur ma solo to papa vraiment pardon vous c'est pas pour na mwana takate biso naza vraiment la besoin kende poto omoni mama biso masolo wana eza tokipe yango leso te parce que so okende na poto soki bacongolais bazali 170 na poto France, Allemagne, Londres, Belgique confondu bamboka wana nyonso tu soki bacongolais baza 170 yeba que 150 biso nde tosala mikanda mpo bakende poto et puis na 20 oyo ekotikala 10 eza bacongolais brazzaville bayebi bayaka awa ok bayaka awa totindi bango na poto na 5 oyo etikali na bangolais bazoya kala te na barwandais tozotindika bango nyonso biso eza minute moke mais omoni kano olobi wana omoi na masolo ya visa ya poto mondele azakanga masolo ndele apesaka su visa te mais sikoyo apesa sikoyo privilège na bato na ye ya confiance donc bino botravaille na mindele mais comment consul ya nani consul ya Turquie tobetaka na billard awa mama Chantal aservaka biso kaka na le siège awa libanda kadi vraiment nzambe alingi non ngaza enfant ya nzambe ngaza mwana nzambe donc nde boye awa oza entre les bonnes mains oyo ya kosamba kutu eza te mpo biso bapreuve eza na ngo papa boselanga mwana nga sanzo esila te kadi ya mona poto donc ye ndenge aza wana omoni yo so oza na bilamba kaba teka tenoteka te pour biso rataka te papa vraiment excusez-moi allô oui te nasina bien affaires étrangères kala naza na sur le siège naza na bapasseport na bino bavise se ebimi déjà nalekeki déjà mpe na ministère ya santé nazwi bino bacarte ya vaccination donc je crois na début ya semaine oyo so bosilisika mbongo wana ya babillet tosali mama réservation bokei donc bokitisa motema donc oyebisa bango o soki nini soki eza te donc bilamba na bino boprépare yango oyo akoteka teki na ye mais yebaki bakomi déjà na poto sans problème
Oui, tout ça, la collègue n'a Bodo. Tout ça, oui, parce que l'heure n'a kendaki, Mundela n'a tergiversé. Il est en bengi Mundele consul wana, Mbalamoko, donc ma benga ko benga ya ko zoba visa. Oui, que 12 passeports, 12 visas, va faire pack. Boni Moussala. Bon, Moussala, les autres qui en bien. Bon, comme Mikolo, nous avons un bilan, nous avons un peu chargé, mais pour le moment aussi, ça qui est un peu dégagé. Bon, Moussala, les autres qui en bien. Mais je vous ai appris dernièrement quand je suis passé chez vous, moi c'est Karine. Ouais. Ah, le bail n'a que il est pas sûr comment ça là. Bon, pour le moment vraiment, nous avons souhaité non ça la terre. On est à côté de la sika, il faut allons nanda kutufa nananu tout ça. Des amis donc peut-être dans 5 ans, mais en tout cas. Pour le moment, Fananan, le Golanga, on s'occuper na lingi vraiment à l'aise. Mais oyebi, couple moderne, c'est quoi Balingaka? Moi, c'est Azo Sala, mon bail Azo Sala, vous complétez. Et c'est mieux. Comment ça c'est, papa? Qu'est-ce que c'est, monsieur? Non, mais n'importe où, on a toqué, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Si on balait, il y avait vraiment une inquiétude. Bon, depuis un certain temps, comment Obima Manatongo? Elle rentre souvent un peu tard. Mais c'est pas ça. Et elle ne te dit pas où elle va. Oh, écoute, laisse tomber ma chérie. Comment elle va? Bah écoute ma chérie, je ne vous ai pas fait venir pour ça. Pour parler Sarah ou ça dit non. Mais na benga ki bino pona bino. Fils, oui papa. En fait, si je vous ai fait venir, c'est parce que mon ibisopé, babotaki biso. Hein? Tout ça n'a pas papa, bien que mon ibangote, comme bisopé, to boti, le quoi na botaki Karine, na boti opé. Le quoi l'appelle na boti Kadi, na boti Pacha. Et c'est mon ibisopé kozala, celui to kumbi bakoko na biso. C'est-à-dire, si je vois mes petits-fils à travers vous, hein? Oh, si je ne m'abuse pas, ça fait plus ou moins 2 ans que vous êtes mariés. Je crois que c'est au mois de septembre. Kalawana baya ki omona ki bangote. Oui, c'est ça. Tout le temps. Azara na kibiki. Salut d'abord. Bon. Ah bon? Ouais. Ah, tout le monde, merci. D'abord, on a. Oh, non. Bon. Garage. Karine. Non, il y a des garage. Karine, garage. Hier, ce qu'on nous voyait tout le temps dans la cuisine. Tout le temps dans la cuisine. Vraiment. Il y a un coffee. Donc, ce qu'on est 3 personnes pour nombre en gros, il y a 15. Il faut 15 personnes. Donc, tout ça, déjà, on a 12. Et c'est le gars qui a 3 personnes. Donc, 3 personnes. Un instant. Donc, 3 personnes, on a papa, ma solo carré. Ah, vous allez calme. Donc, on a 2 semaines, si tout va bien. Vous voyez déjà, solo Mali, il y a Mikolo, il y a 4 saisons. Il n'y a pas de problème. Si on a un passeport, tout le temps, il n'y a pas de problème, on l'accepte. Ça tout ça ma solo. Ok, on rappellera plus tard pour tout ça ma solo na bandiko. Papa pardon, oui, ça sont tout Bozu déjà mon moko, hein? C'est quoi invité sur qui on a qui pour la semaine prochaine. Non, ça ma solo la semaine prochaine déjà. Botiaï, comment on est Kadi? Kadi, Kadi nani? Kadi Mufunda. Kadi Mufunda. Kadi Mufunda. Mufunda Kamba. Mufunda Kamba. Sikoyo yo zana idea kende mboka ni. Papa poto. Mais poto ya unene, poto ya mboka ebele. T'es na Londres na Birmingham. Na Londres yo yebe mutuku na Londres. Kasi yayo kine shaki watukazana. Abi Londres na Birmingham. Yaya kamara na ngani. Londres za mboka mususu. Na Birmingham. Birmingham pe ya ville mususu. Loba na Angleterre. Te Angleterre ça va na papa ya milai wana te poto kaka oyo bino bokokoza. Tika mama tika. Na banlieue. Bon comprendre BAKD banlieue. Banlieue. Ya mboka ni. Kanga mnona papa. France. OK. Tika mama Cécile, France. Donc on a besoin de visa Schengen. France. Zela.
mboko ezala tour de Kasi wana France. Tour Eiffel. Ok, c'est bon. France. Mais je crois on accompagne souci na yo donc souci na yo ozwa solution nango mpa na biso. Donc biso toza na poto moko te oyo tomelela yango pema mpo baconsul bayaka awa toliaka awa tobetaka. Papa komitungisa na ote avant nakutana na bino mosakoli déjà ça yebisaki nga mosakoli. C'est pour vous dire que nzela na bino za polele. Bon, sikoyo masolo eza ndeni botamboli ndeni biso otamboyi destination soka awa. Papa bino nde bato bokoloba. Bon yaya okosala bango badetail obi opesi bango en résumé na bagrosso modo ya masolo ndenge ezalaka. Omoni maman biso tolinga koloba avec bapreuve ezala te oyo nazoloba vaike omoni carnet oyo yango nde moto ezotinda bato na poto carnet masolo donc nakisa bino liste ya 12 personnes esali yango omoni mwana oyo atindaki bino komona ye aza turbo moke aza 7e personne déjà donc etikali 3 ekokota tosisa masolo mama. Est-ce que Azana passeport? T. Exactement. Voilà. Donc, voilà, pour la Rwanda, il faut que ça 550 pour le passeport, on a au fond le dossier. Et puis le reste, il faut ici $5,000 pour ma solo, nous sommes à carré. Donc, si vous avez ici, vous avez aussi c'est bon. Bien attendant. On a fait Hollande. Allô? Un petit naza appelé boulot, il faut rappeler après. Donc voilà, vous comprenez quand on c'est bousculé. Voilà, donc ceux qui vous ont moi parti, vous PC, bien sûr que nous ça c'est bon. Papa, pardon beaucoup c'est déjà comme Kadi. Les alaka déjà wana comme ça, n'a que le bête à mon tour. Vous pouvez en cas 2 jours, vous pouvez en confiance. Now you pay some bon $500. 550. Mais moto a fait 5 millions de numéros dans le sud. Tout travail à démonater, tout travail à bouiller, au thème solo dans le message. Tout ça, on a des décharges. Tu peux signer des décharges. Et puis, bokeh, et puis, les athlètes, agents sont la doute. Dans le moment qu'il a attaqué le ministère de la Santé, au moment où la carte est à vaccination. Papa, n'a douté dans la binoté, n'a pas confiance. Au moment où 2 personnes, 3 personnes ont un passeport avec un visa dans le de chez Anakati. Papa. Donc, tout ça l'a rejeté. Té, papa. Et ça, bon, tu as pour na yo qui veut que bazo qui est la semaine prochaine. Na yeba quitter, on a une bateau qui est la semaine prochaine. Moi, on a un Anakati. Parce que vous avez un taxi bus, vous fraudez un bus. Pardon, et ça, bon, vous avez un dossier. Vous parlez déjà pour la semaine prochaine et pas qu'il y ait. Mais trop fort la dossier de Mbongo ezali to fond la dossier ndengeni. Na ambassade to kina maboko na makolo te. Okati visa ko bakendaka ko fond la dossier, au fond la dossier ndengo na maboko na makolo. Felo ndengo Vous êtes pour ça déjà prêt tout ça les masolo lobby comment on a pu côté la liste. Vous êtes côté la liste ndengo na changa changa. Wale ngoke neki kwiti yo okay bakefuta mbonga ya mutuka. Matadi ko to ko kufuta mbongo na avant olali to okay. Boka poto. Opesa nga kaseta 30 minutes. Taki mambango na gambira awa. Ipa ya client na nga wana teka ba bijou wana. Na teka ta collier na lati. Comme ça na ya kopesa mbongo. Pardon botika la tana yi kasese na nga na 30. Zara na siko collier ngo eza ya valeur nini ngo kopesa bokindo teka. Papa, collier mobile na nga sombela nga tanga kenda ka mission na déjà. Na yebi pia somba ki amotene ezala kamo nazoki makamba bon montant so opesa ngai na kozwa kaka na ya na babagi eza cadeau anniversaire. Mais ça à peu près combien to yeba pour moni to ko simba yango hein to simbi mon frère tiki on ambassade dans boya na mbongo to récupérer yango ça pose pas de problème. Voilà gage. Voilà to gager kuna gambira ndi bakopesa nga valeur. Pesa quand même, pesa, si maman a compte, vous en avez compte à 500, 250. Voilà. Papa, oh, 250, c'est ça mon client.
wana ozomona eza bapierre bague là. Mais en tout cas, vous allez vraiment expliquer. Yo mon neba beaucoup de frites aux oiseaux. Ah ouais. Vous avez 3 personnes. Donc si vous savez pas les lots, il met qu'à 2 personnes. Oui, papa, il traite 2 personnes. On a pour faire des dossiers. Vous avez qu'à 500 en a casse. Ok, bon, 500 si vous avez vous prenez 5 000. Pour l'être vous avez ils ont balamoko te to bandela. Merci papa. Oya so mbala simate olobi. On m'a déjà combo Kadi Mufunda Kamba. Ok, la comment qu'on déjà na. Bon. Alors, lobby tant boyan là voilà, boyan na photo passeport là 4 photos pour un dossier et puis na passeport. C'est ça. Et comment ça rappelle carte électeur té? Ouais. Merci. Ah ok, y a pas de problème. Zala déjà ko sepela. Pote monani. Merci beaucoup. Obi film afel na garage. Mama nanga ayaya metro wana lingati. Alingi yote nalikam nini? Oh, kokitaka mote kaka ngai. Ba eleve basi bele kuna alingi kaka ngai. Tandinga nazotoka awa. Aya anaenda kumutaza ki maladi na kati ya musala aya alambi fufu maladi sili. Taye. Komonise. Nga Nasa mutu. Bon, ça va. Le moteur. Yandy One. Bon, tout ça dans ma solo, hein? Tout ça dans ma solo est sérieux. Au consolant de connaître après. Si vous pouvez. Oui. PC5 saké. Vous pouvez bénir déjà. Bon, tu n'es pas Pacha. Karina Zawa. Vas-y. Ce qu'il y a un problème dans Kolia. C'est pourquoi il grossit comme un véritable bouffe tout. Qu'est-ce que je disais encore? Voilà, donc ça fait plus ou moins 2 ans que vous allez marier. N'habitez. Peut-être que c'est votre décision. Peut-être qu'il y a un problème. Mais nous sommes là, nous les parents. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour vous guider. Nous sommes là pour vous donner des conseils. N'habitez. Jusque-là, dans mon cas, et on dirait que vous se préoccupez. C'est comme si ça ne vous dit rien. Mais moi, en tant que parent, ça me préoccupe vraiment. Le fait que jusque-là, vous n'avez pas d'enfant. Bref, tout le monde a bino nabana biso to kumba ba koko na biso. Merci beaucoup papa. Je pense que peut-être l'époque ikokanité oni maramunezo kende mukilizo changer mukilizo pour évoluer biso toza na planning familial ou toza Hollande. Mais et cause la madame ceux qui boza ko grandir na bana na bino ensemble. Il y a pas de problème papa. Kokola na bana be kokola na bana te c'est pas ça le problème. Mais biso za na planning na biso oyo aussi to préparer. Papa, boza tranquille. Le problème, c'est d'assurer leur avenir. Justement. Il faut assurer l'éducation à Bango, on a des conditions bien. Tous on a un problème médical, santé bien, on n'a pas de problème, papa. Les accords planning familial, on a tout programmé. Il n'y a pas de problème. On a des antés, batongi biso, ya pardon, Sadi. Je suis soulagé. Alors, moi, c'est Pélissingaï. Dengue, fils à l'obi, maladie, vraiment, ça me fait un grand plaisir. Mais, il faut toujours commencer. Avant de faire un planning, il faut commencer. Avant de dire 2, 3, pour nous avoir des sens au côté, à deuxième, à troisième, il faut commencer par le premier. Le reste, ça suivra. Allez, merci. Je vous invite à passer à table.
Seigneur. Ezalaki mokolo moko baninga mokonzi ya mboka mopaya oh silo yesu ainga kobinelo kwa Dawidi nzambe nalingaka na panzana na katana oh Seigneur nazomona moto ya victoire nazomona moto ya esengo ezopela kati ya motema ya mama amen amen telema mama telema papa merci beaucoup nzambe na yo aza nzambe bongo azosala papa nzambe ya prophète papa nga nasimbi loboko ya nzambe na yo kobima kaka nabimi awa to nayaki deuxième fois ndenge tobondelaki yo na papa baprofesi nyonso opesaki oprofetizaki ke mwana na ngai ya mwasi wana ya mibale ozomona nzela poto papa kobima kaka nabimi awa ndakeboye na ndako nakuti mwana nga afandi na porte ozela ngai silo elekeli nga kutu papa na omwa ndeni naloba te papa nakuti mwana afandi na porte azozela nga azoyemba nzembo azokumisa nzambe papa tunanga nini nzela poto ayelinga lisolo ya bato Dieu des anges gondoli ya papa maman discrétion discrétion nazomona grand caractère voyage nazomona discrétion maman nzambe azosenga discrétion kokombattre lipamboli etelemi te bitumba eza makasi mais mpona banguna bayoka soni fo sela yango oui okosela yango na nini na acte de foi mpe na action de grâce tu vas dire à Dieu deux choses oyo ekotikala elembo maman répète après moi oh compte de papa je vais dire à Dieu tu vas dire à Dieu deux choses chose à liboso ko bani nzambe nazo sele répète après moi nzambe nazo sele parce que cette parole n'est pas la parole du prophète Barthélemy mais c'est ta parole à toi oh Seigneur parce que cette parole n'est pas la parole du pasteur Barthélemy c'est à toi oh Seigneur enveloppe na koyanango enveloppe na koyanango ekozala action de grâce na ngai ekozala action de grâce na ngai ekozala libonza ya solo kitoko ekozala libonza ya solo kitoko malasi ya solo kitoko malasi ya solo kitoko ya Abel eno ya Caïn monte eza motema na yo yebi monta okorepeta ngo tuba me ngai nalingi ke ntango okosimba ngo nzambe asepela amen maman tu vas déclencher des grandes choses. Vous déclencher. Dieu va ouvrir des églises du ciel pour toi, maman. Nazomona mwana kukende. Nazomona yomuko elevation. Nazomona bana ya mike. Nazomona bana ya mike ba bébé. Mukazolela. Bolobi bokola tse kusti ya kola taka ba pampers. Parce que mon père a na mbongo mais mwana ka fois bote. C'est pour ça na moni pampers. So ay mbali ya kolmilu kala ngamla ba flanel. Ngamla ba push. Na moni déjà pampers. Maman, ngana zala minga ko bati yo moko moni ndenga nzamba zo salela yo nazomona papa toke ne pas ngana kei ake compassion moko boya ba pasteur donc toujours tolingi to changer ba thème trop marathon de prière faut que to komana ba 100 mètres de prière 100 mètres de prière oui ça dit moni marathon bozo ki mana bino à l'aise za na ngote ozo bunda non siko maintenant il faut entrer il faut que percer dimension konto ya papa dimension wana donc kale oui ça zokima donc tozo que nzambe donc a sentir vibration nde balaba na français sprint final donc na sprint wana donc maman non oh Seigneur ngaite yo baza ko pamsa mokolo na yo Seigneur ngana di moi yo ndo mona na nazaka suna fuka minzambe satana baka abandi lisusu sita kuma mara res sita kuma kazite Seigneur ezama balanga ite ezama bana yo osalanga munoko na yo buso to dise oh Seigneur avec ça c'est maman wani parce que ngaza kaso na fukami okana satan o déclarer par nzambe abi abandi lisusu oh Seigneur obini na bomo ina na yawe
Sarah. Oh, Nico. Nini? Écoute, Sarah. Mais qu'est-ce qui se passe? Au tiki place néo kolala, au comme kolala, il paye pour nani. Et ça fait une semaine, Sarah. Hein? Ça fait une semaine que Nazali Awa. Je suis chez toi là. Et toutes les nuits, tu quittes le lit pour aller dormir Nassé. Ça signifie quoi, Sarah? Ah bon? Donc, ce lit-là, na somba ki ango pona yola la ganase nana la la likolo aboy. Sarah, quand on a commencé toi et moi. Quand on a commencé. Quand on avait commencé on a qui jeunesse. Tu étais mon Kofi. Mais les gens on a comme ennemi na vie. Sarah, ce que l'on a ennemi depuis quand et pourquoi? Ngana yo tous à l'ennemi. Ya nini? Dis-moi. Tala, oyebi makambo susko, ngana mwana mukite. Na kozela ka to lobela nga ona maloba pona comprendre. Na kozela pe to sela nga dessin. O izoleka o nyonso nazo comprendre ngo. Hein? Na kata ba prière na ngai nazo lia te, nazo mela te, nazo lala na se, nazo bondela nzambe na ngai pona lobi kwa bana na ngai. Ah bon? Pona kwa yo so pona ya yo bana. Otikela nga yanga, tikanga na pota na bango. Écoute, ne cherchez pas la petite bête là où elle n'est pas même pas là. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Il y a Bana, Bana Wana, Ezala Kari, Ezala Kadi. Mais c'est pas ici que tu as eu ces enfants? Lelo, Nalingi Bangote, Nalingi Ote. Bon, ce que c'est Ligi Bana, Ngande Olingangai. Sarah, écoute, hein, j'en ai marre. Ça fait une semaine que tu me fais ça. Ba prière en autant au banda kiango, au baki nangaïte, ça rime à quoi toutes ces prières? Nalo bana yo, tant on aura décision à routine na bana on a poto, et bisakanga. Ponga iso na ba programme na sambe pona bana ngana ebisa yo. Sarah, combien de fois je dois te dire? Injustice yo so sala kofi, e ko futa yo. Nazo ebisa yo. Injustice yo comme ça. Pour le quoi ngana boti mibali te. Kuna ndelo kwa baza mibali wonde ba bongeli na poto, mais tu te trompes. Poto zoka poto ben e bongeli na basi. Sarah, poto za pona mibali te. Sarah, je t'ai toujours dit, je n'ai jamais fait la différence entre un garçon et une fille. Bon, ce qu'on a dit de faire voyager Hermène. Pour le quoi zali mobali. Ya moti lié na poto. Karina zali awa, attends bien même kaza na libala. Bongo kadi. Ozo mona bien moi na poté na mambo classe azo kokate. Tina na poto ke no débrouiller fini. Mais justement, on préférait ko tinda moi na mobali otiki kadi. Justement, Sarah. Tout na batu ba bana basi mi ba. Yomoko lobi, Kadi a potani na classe Arboye et n'arrive pas à s'en sortir. Mais si Hermène est partie, c'est parce qu'Hermène arrive. Ah, l'ongo kuna lokuta na olongo ko sanga lisusu. Hermène ouais. Hermène arrive à faire quoi? Ah bon? Ah bon? Hermène qui zengi a bandé l'école première sur combien de fois? Lokuta na bino bo sango e beba penzati. Sarah, je t'en supplie. Yo baby c'est na pongi na 4 heures na bandoto na nzamba ko meko tel sanga makambo. Ozo ya kukata. Mais bandoto na zo talisa yo parce que tu es chez ton mari. Tu dois remplir tes devoirs conjugaux, Sarah. Wana kaka ndo yebi o de na sina moni boy na miso. Nazo mona kuto loko zo sela bango te. Parce que Ezala Kadi, Ezala Karine, je ne suis pas occupé d'elle. C'est ça. C'est ce que tu voudrais me faire voir. Bon, moi, c'est quoi, Oni? Hermène a Kepoto. Kadi, yo telengana. Yo zangi $5,000. Yo offert voyager moi nana yo. Je te dis, je te le répète, je n'ai jamais vu un consulat qui demande $5,000 pour l'octroi d'un visa. Ça, pardon, maman. Et puis, la Bible, nous nous autant la Bible. Mais que nous dit la Bible? Femme, ne soyez pas soumise à moi. Ah, non, mais on a la soumission. Et puis, je vais envoyer Kadi. Qu'est-ce que Kadi va me fabriquer en Europe? Même si l'Europe peut devenir le dépotoir de tout ce qui vient de pays sous-développés. Kadi, l'Europe comme un dépotoir pour Yamba Kadi, pour Kadi des ordures. Kadi des saletés à Congo. Aux hommes, on est réduire moins que rien. Kofi a solo wana. Donc on a yo Kadi, donc elle a moins que rien. Je peux dire ça. Elle a ordure, salité. Loin de moi. Il y a un point à quoi qu'il y a un pote, mais il y a un lobby.
loin de moi pareille idée loin de moi naloba nabimisa mamne Kadi azali mwana na ngai Kadi elle est la ressemblance de ma mère à moi Kadi ma mère loin de moi mwana na oyo boti makila na yo Kofi aza ordure ya solo wana Kadi asala Kofi que l'Europe c'est Kadi non Kadi lamuka yaya lamuka yakota la ndoki ya vi na yo mutu azoloka yo Kadi mwana na ngai ti obaluki na examen de temps ozo diplôme te ti ndenge ozobaluka makambo vie ezosimba te Kadi nalali nazolota nzambe azola musanga après nzambe azolakisanga après prière nazomona ye azola musanga manifestation yakotala yaka mwana ngai yakako nini yaka yakotala ndoki na yo. Mais qu'est-ce que Kadi vient faire dans tout ça? Kadi est au salon. Bana basi bakoli bazala Kadi kota mais maman Kadi Kadi mwana ngai lelo vi na yo ebeba tala ndoki ya vi na yo tata na yo aboti ndoki ya vi na yo. Tu préfères que Kadi me trouve dans cette tenue là? Tu trouves ça normal? Oza tata na ye s'il te plaît pardon. Quoi? Tata na mais demande à ta maman. Yo za ordure okokende poto te kolokolo ozwa diplôme te otangi classe papa Noel atina mwana ye patience ngonda kuna na Paris akei patience classe na campus ni patience atana nelo abali mundele te mama mais c'est ce qui bal Jacques bal ye wana lelo azosunga ye Solange abima na mwana ya muke oyo akei lobi na azui nationalité j'ai honte de me retrouver comme ça devant Kadi. Aza moi cité. Moi j'ai honte. Papa, pardon, bon respecter quand même là. Hein? Mais c'est ta maman. Maman, problème non. Tata na lebi yo okende poto te. Lokolo tanga classe te, oza poubelle, oza ordure. Bakoti na biloko salité no solo la bino ya Afrique te, bokende Europe. Bokende kobe bisa poto. Lokwa ya zaki diplomate. Ya fane ki na poto, asali na poto, yo oza ordure okende kobe bisa poto. Bongo poto ango ya solo nango so na 4 nga na lali. So solo ma ero maman do ki solution to comme na aéroport à la voyager. Na lala ki. Maman la sepelité nga kokuta papa. Na lala vraiment. Na sepelité tata muke quelque soit poto. Ya na lala maman o mali boso na lala ki. Na uto sala ba prière. Lala ki wapi? Nzamba komota sa maman no lala ki na se. Papa pardon. Na lobi Kadi na âge na yo tata na zolo kangala sala lo le. Sepelité. O kindo kite. O comme déborder. O meli na beto maboko le loko eleki awa. Siko eloko ni yaza olukela ngako. Bon, eza poto na nga ata boitika. Po na sepelité 4 heures. Etali. Na sepeli nga te tali nga moko. Na sepelité. Nazo kufa no c'est pour na bino. Oh kufa na 4 heures. Papa ya sorcelé de ozawa. Na sepelité. Eza baso na sepelité. Alongwa kuna. Oza pe kizengi ya soloti. Mais Sarah, attends. Na lobi eso OK pas moi c'est na obima. Dima so OK pas moi c'est na obima. Ah, c'est comme ça maintenant. C'est comme ça maintenant. Ngai na yo tokoyoka na Kofi. So yeka Kadi a matière avion à Kepoto. Pour ndengo zawana, ozangi $5,000 te. Ndengo zawana. Ngai pona zonga na mbeto Kofi. Kaka soki Kadi a matière avion à Kepoto. Sarah. Ye moi singa moi j'ai été diplomate. Combien de fois je dois te dire que na mona nulle part dans un consulat pour l'octroi d'un visa, bah paye ça 5 Sarah. Tango yo zalaki diplomate zaki na neni. Hein? Tika peu d'intimidation boyko. Moto poza na maternité, auto âge na ye foza na âge pour col. Ah papa. Grand frère Loba na zoka. Est-ce que na âge ya ngande na zaboye, ti le lofona yako samba kama kama na yo? Auto ba rapport yo yonga fona yoka na âge yo, ozoluka na kufa auto nini? Na zo attention, bino batu botanga le lobo koma soko AVC. Na kufa. Papa. Ça l'équilibre ko? Basi mi bale yo moko muto luka kibango. Soko pese gauche, pese droite. Mais soko yo zo pese gauche, on boy ko pese droite pourquoi? Injustice yango ya nini? Pesa $5,000. Oko sutuka ngala yebi makambo ndenge nini? Semeki sara yaki na ndako? Oyoki? Na yebaki. Mais soko pesa ki na Hermène. Mais pourquoi pas na Kadi? Mais grand frère. Tais-toi!
Non, grand frère. Non! Yo kanga. Ngamutunaye. Oui, yo mutoye mais yo kanga ipe. Départ ya Hermène n'explique que yo surtout. Je ne suis pour rien. Bien ne ma eloko nga na pesa ki Hermène ezalika passeport pa mana bimisa ki na faire étrangère. Est-ce que yo explique que moi c'est no bongo? Moi c'est akola kate. Grand frère. Oyoki? En plus, grand frère Kanisa raisonner. Ambassade nini asingaka $5,000. Pesa. Dene mère menya bengi ngai. Mama na oyo mama oyo mibalo oyo yo abengi ndeko na yesa pishira ayamba Hermène na Belgique. Est-ce que moi na vraiment sa mentalité oyo okusomene la vie ya bato? C'est mec yaki déjà. C'est mec yaki déjà. Mais yo oyebisa okenge pa na yo oyebisa. Ngamu tunazolo bana yo take ngai. Lobana ngai. Grand frère, makambo mabe mingi oyo ye Sarah aza kosala na ndako na likolo bana ngote. Yo lala kasuna chambre. Ah bon? Ndenga lobi na yo. Mais moi je t'informe que yende mutala kasuna chambre te. Izonga baboye. Yo kolo bana grand frère qui on a dans la chambre te. Na yo na ngai na kita chambre ko samba moko zawa te ko za be échappatoire OK grand frère likambo eza likambo chambre te likambo eza likambo bana mais puisque yo kolo bana ye na déci na comportement na yo côté monoko te za déci na za déci otoyoka na kabote c'est mec ngala za juge oni bokutenga na tula ki yo bien nini na za avocat te monique à cause andui yo na lobi ye mutala na chambre te de deux likambo ya $5,000 grand frère ngai na tambola ngala zalaka diplomate na monate une seule ambassade à Senga même aux États-Unis qui demande cher se passe la visa c'est ambassade nini se passe la visa na mboko est-ce que tu sais que les choses volent ce que fait mis les ans ce que ça pesa papa ça c'est la connerie non tu peux pas ça c'est encourager le mal non c'est encourager le mal trop c'est trop papa ngana ajo ngana yako mwana na yo moko mwana mwasi encourager les mal non mais poto za mwana mwasi pas parce que moi là expliquer ngani ah bon poto za mwana mwasi poto ya mwana mwasi barrière tu fais tu batongi ba c'est belé ya poto batongi ba c'est maka minene bana mibali nde basali mais il faut tala basi wana batongi niveau na ba bon si repona yo ko kadi yango za nani atanga kasoi mais quel est le niveau yo kadi yango atanga kasoi boni boy niveau na poto kuna bakenda kosami sana ba niveau oza ko tipe yo atoza docteur poto musala ni nango kosala en tout cas Kofi likamanga na bengi osali malamu loko bengi sali na ndako na sala na lobi boya sala binoni nga na ebi moto soko botima mpasa timba o pesi timba yango ko pesa nzuzi ona yo komi au contraire Kofi olingo boma sala ye lobi na ndako kuna zomi bamba ya yanga na kufi na ngai tala kopi yo te moto ebisaki ngolinga mwasi oyo na mawa sala olinga ye na bolingo tika na bimisa ngolo kwa bolingi vérité bima olinga na mawa tika lelo sala edité lelo sala bolingo sabola ye na ndako ye likambo nini odi mwana na yo tindi ye na poto ona sala apanda na Afrique otindi moko tu fais mosusu otindi commissaire Kiribe yali otinda be na ye okola ye na yali boso sala nde mokila na bino ali atika na bana wa olingo sako sala nini osilisi Kofi osilisi ma moseka ata zoba ngo pena ba moni ndeko no sala soki a continuer boye akokene mosika te aya koloba na yo que ngai na tindi Hermène na poto kokende ya Hermène na poto mama kolo Hermène azalaki na campus asilisi betude na ye azwi avec distinction na campus aki kosala examen na ambassade ya France a réussir l'examen bazalaki soki 200 soki combien baye ko retenir soki 22 personnes na 22 Hermène azaki na kati. Tout ce que moi je fais pour Hermène, na sombela ki kaka passeport ya pamba aux affaires étrangères. Et à la visa na ye, et à la billet na ye. Ba français mutu ba pesier yango. Ba bosembo. Ce qui kadi a eu occasion de poto. Na ko boya pona ni. Ah, quand on parle du loup, on voit son museau. Mets-toi là. Kulu tu boni. Ma boké. Kadi. Yo, au sein de l'examen d'état combien de fois? Non. Le bar, la présence, il y a maman Kouloutou na yo.
devant Maman Kouloutou, il a participé à l'examen d'État combien de fois? 3 fois seulement. Ah, 3 fois seulement. Le 3 fois au Sali à Kinshasa et le 2 fois au Salaki na Bandung. Ça fait combien? Papa, Maman Kouloutou. 5 fois. Le 3 fois Nangiringiri, n'est-ce pas? Et le 2 fois Salaki comme autodidacte. 5 fois Maman Kouloutou. Et sans compter, na ici une école de langue, ayekola anglais, échec. Na ici na asala informatique Maman Kouloutou, échec. Et dans tout ça, Maman Kouloutou, nous sommes tous dans le bâtiment. Donc, Maman Kouloutou, au moins, il y a moto oyo, leki na yo, asa ko tungisa ngai tongo pokwa, tongo pokwa. Na tinda na moto. Ah, kanga mono kono. Baba. Maman Kouloutou, yo na maman no bolingi bobo mabato. Papa avanda na yo. Nani sadi bolimbisi maman. Olimbisa moi. Pardon. 5 fois. Pe ozolo bobi kutile, soki nini synthétique, soki biloko. Dilong baboye. Tout ça na kuna. Ça m'a étonné. Tika ngana te na kende na ngai. Okolela akanga boye. Be poto yango poto yango e koma gasi po bozo banga ko sila. Soki yake emena tende kono te. Tala nani ngara ke ye oli sanga ya pado kadi boli nani soki sadi. Bimbi sanga ko biloko na boli koma be kakuna. Allô maman. Allô, ozape maman. Ma sasa na kuti kita ali kita makazi ma Kouloutou mo sekana mama papa va la kata nda pozo bani nga poto classe biso za bitema bien faire bango na zo ya la oya mama kamo suka te mo fande na ngaka makita kaka Kofi ni zo tozo fande na kapa Hermé na ke poto mawa merci na yeso bozo sala na ko fatisa nga likita pona mwana nga Bolunga ete. Pour nous, donc, oui, délégation à Liboso, au Faïba qui est avant Bino. Mais il fallait que tu aies une liste de délégation à Liboso. Non, le but est que au perdre, non, beaucoup voyager à Bino. Mais il faut battre nous sur la liste. Wana, que ça va faire na bango. C'est ça. Yo sommes on a besoin banane. Déjà, là que ça nos passeports na. Ya mon avis on dirait petit joueur mon battu bandi boulot sika. Passeport est bela. Pesa yeye, ko pesa passeport abatute. Identité mutuza ya mutu. Pesa yeye. Et puis ça déjà la visa. Matana déjà. Visa oh photo na oh photo na oh komba na visa ko te tala na misu nakolala tawana ke nakozonga mobembo ezali wate nakozonga salake bana bangu na batikali nsima foto na yo epananga Misanga likambo ozolelisa yo bimela ngai tona bimika yo ozonga na kuti mama na Makutu na papa yebisi ngai di passe de l'autre côté ngai na ye wana bia ngai yo za maele ngai papa na maele yo maele yo on a été examiné l'état combien de fois ngai papa 3 fois 3 fois te 5 fois bon akosi ya zo kamela o akala o bi examen de ton na batatu el boso ngenge na ona gata ko ta sote azo kontango e ko mi 5 fois ngai bonde yango zo lele et puis so tanga Makutu lo ngai poto na ke ko ma classe mama ngai ko ma classe expliquez-moi non bien na yo ki bien te on a poto na ke ko ma classe et là on a mon classe te papa nda ba onyoso siko no ma polo
abimi na pied 500 loba makamyo na pesi no mapo 500 fois abisi na ti bafandi wa ba loba ngana mutema yoko toke poto na kese lote na okoma na glace na zelo pa mama donc na ye makulutu no moseka ase lié na banguna na ngai bongo kuna bokino tuto na mutu mokilie oyo bako tuta yo kuna sa boko kisa mbongo bokene mbala moko benga momi na yo wana soki nani yango wana makambo tosali pampan alo na faux papier bato mosusu bavoisin bakombo na bino foti na ngai moko yo nde fosala par tous les moyens bona mwasana na mbongo na ye et puis bokende c'est quoi ça kaka ye mto topesa au retard excusez-moi lero nde osoliaki déjà frite à poto petit na ngai oza déjà sur la poto nde ozawa ozo l'exalaire ozoloba trop garçon azaka bongo te malaru wana pe mosusu oyo atura soka wana oyebi ke osalaki fo eselenga na balabala yango tala nalobi makambo nyonso yo ozomona eloko ya sika eza te prophète barthélémi abisaki nga makambo nyonso